La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 bote bandeko na biso ya lelo te lisusu mpo tokabola to kota na suite oyo tosalaki ntango tolobelaki sujet oyo tozalaki nango ya concentration. Tolobaki que concentration eza na ntina. Concentration eza na ntina makasi mpo te na kati ya concentration wana ekosala que se focaliser, to plonger makanisi na esika moko songolo. Bamama batata bandeko matondo soki bozolandaka biso kasi bobakisaka pe commentaire pour tango ekokoma que to se partager en direct ma oyo tokoki kokabolaka ensemble. Donc soki biso mikolo oyo eleki tozalaki te ezalaki pote tozalaki na tango moko toponaki na sima ya centenaire ya tata mvuluzi na biso Kimbangu tolingaki siko tokota na concentration po toyeba oyo esengeli pe biso pe tosala po tokabolaka na bino. Na yango tolobaki na émission ya concentration tokoko bengango volume 1 tolobaki que concentration to concentré ilingo lobakaka to assembler to rassembler to réunir to ramener to rapporter to réfléchir to méditer to approfondir o izana kati na biso na yango concentration izana tina makasi siko tango tokozalaka mingi concentré tokomonaka oyo eza na tina makasi po na mabele na biso parce que bandeko ba mama batata toyeba que ba missionnaire bango tant ba côté la biso pona bango na ti lelo il fallait to kangama kaka na bango to monaka bango on dirait bango nde ba sala biso bango nde bakanga siko makanisi na biso yango na biso pe to mona bango lokola bazaka likolo na biso. C'était leur souhait, c'était vraiment leur souhait et souhait na bango se réalisa. Yango na bango babima ba modèle na biso du mundele to mondele. Nzoka nde bato owana ba missionnaire ba memela biso kufa, c'est-à-dire balingaki ba bomananu molimo to oiza na kati na biso po biso to telengana to koma lokola bapaya bisika nyonso tokokendaka même na mabele na biso tokoma bapaya bango bazwaka na bango oya mingi biso tozwaka ba miette yango wana isalaka lokola bokomonaka tango ya kolia bana bakoliaka na mesa et puis soki bazana bambwa baliaka na mabele bango siko balingi bazwaka biso lokola les cochons lokola ba memelo na bango lokola bambwa na bango komonaka siko na livre na bango oya ba missionnaire au bobengaka Bible baloba que les enfants mangent à table et sikoyo ba miette oyo koyaka eza sikoyo pona bambwa. Donc na livre oya bango moko baloba il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Sikoyo soki bango balobi owana biso tokolobaka nini esengeli kaka siko biso toti kozala lokola ba chien na bango bango siko bana baliaka na bango na mesa mais biso toti kozala lokola ba mbwa na bango tozala siko bato o bazanaki muntu siko ki muntu wana ekobima kaka tango tokosalaka de temps en temps concentration wana ekobimisa ilaka biso bambuma moko elengi ba résultat moko ya bien.
po tozala bato oyo bakosala makambo ya malamu, makambo ya minene. Siko oyo makambo oyo tokosalaka ya minene tokotikelaka oyo nyonso wana bana oyo ya biso. Pote bana oyo ya biso so tolingi bazala bato, il faut sikoyo oyo balingi bazala na bana bazwa temps mpe mpona kosungaka bana na bango, parce que bana bazwelaka bango temps mpona kolakisaka bango makambo ya ntina. Car soki bana mpe bozolakisaka bango makambo oyo ya ntina te, surtout lelo na temps oyo tokomi ya technologie surtout monene na bareseau sociaux, okomonaka ke mwana sikoyo aza awa me na Bangkok aza na meilleur ami na ye oyo akotisaka ye makambo mosusu. Okomonaka mwana aza na mboka oyo ya biso ya Congo, me kuna sikoyo na Egypte aza na mutu moko to na Chine azokotisaka ye idéologie mosusu. Na yango wana sikoyo biso tango bana na biso bazala, il faut tozwaka tango ya kolakisaka bo biso epa bana pote kozalaka sikoyo fondation na bango oyo bokopesaka bango base oyo bokopesaka na bana ezala important. Donc na ba oyo bakozwa balingi bazwa bana oyo bakozalaka na bana to oyo baza na bana, il faut totala nanu bana na biso pote biso tokokindaka kasi sima il faut bana bazalaka na situation moko ya malamu ya koleka oyo ya biso lelo. Na yango wana nyonso wana tango tokosalaka concentration de temps en temps, tango to se concentrer tokopesaka to moko boye tokota na kati na biso tokoyebaka makambo ya malamu, tokosalaka pe malamu po epa bandeko pote positivité ou énergie oyo ekobimaka na temps oyo tokosalaka concentration eko bakisaka minene makambo minene na bomoi na biso. Et puis concentration wana ekosalaka sikoyo tokoma bato moko baza stable. Encore une fois, une personne non stable est considérée comme aliénée. Or biso sikoyo tobimana système oyo bakotisa biso ya aliénation, na système oyo bakotisa biso boloko oyo ya bango bakrea po bakotisa biso. Tout ça c'est invisible, mais eza sikoyo basinga oyo wana bakangaka biso bokotambolaka bokomonaka yango te, mais kasi bango bazomona biso lokola ba aliéné, lokola bato ya boloko na bango. Ba mama batata bandeko toti kozala éternellement lokola ba aliéné, parce que c'est seulement quand on devient aliéné que l'on considère la pensée venue de l'étranger comme sacrée. C'est que oyo bango ba memeli biso divinité na bango owana, donc komako kumisango to koma omonango vraiment oya bango eza sacré ya biso eza penza mabe to kumisaka oya bango. Mais sikoyo pona kosala ngo il faut kaka kokota na aliénation yango wana to koma lokola kaka bango bamonaka biso ba fou. Or cette pensée oya aliénation n'est pas positive pour nous. C'est pas une pensée positive. C'est une pensée qui ne nous procure pas de fruits nutritifs, mais plutôt des fruits défendus. On n'a que des devoirs. On nous oblige même de faire des devoirs. Namba mbele na biso moko, bango moto bazo pesa biso, ba devoir to salaka. Bako yibisaka ba dirigeant oyo bamboka na biso, bosala boye, soki te boye. Tango bazo yibise pa ba dirigeant oyo biso bazo pesa bango ba directive. Côté mosusu ba créer opposition. Opposition wana pe bazo pesa bango oyo bango moko bazo linga. Bomoni ke ba missionnaire. Donc bazo kotsa biso na mobulu et ebandi lelote depuis kaka bakota ba kana o nyoso owana pona kotia biso, c'est-à-dire pona ko détruire oya biso peuple. Et depuis penser auto kanisaka to divinité oya bango to komisaka to kanisaka oya bango owana isa sacré, depuis ka côté la biso, tout ce qui est à nous n'a plus de valeur pour nous-mêmes, c'est-à-dire oya biso moko to mona rangol susu na valeur te. Tout ce qui est à nous nous interdit, surtout oya valeur et comment interdiction di répondre à biso. To komona kasiko diamanté. Bokomona ka bandeko bilinge na biso bana bafandi na mabeli na se diamant eza me bayebi esika bakomona ta diamant ata ma grain moko ya libanga oya diamanté oya or bakomona kate
parce qu'ils ont la valeur makasi eza kaka sikoyo oyo ba missionnaire bakokutaka musika tant bakoyaka bango bakomona kango pamba pamba. Donc cette pensée sacrée est bien pour eux mais pas pour nous. On a tout le que pensée sacrée na bango ou on a toute divinité na bango c'est pour eux et pour nous c'est du poison. Il faut te dire qu'il y a du poison lent qui tue sacrement. Que Bisso, on n'a aucun droit de tout ce qui peut faire de nous des hommes riches, des vrais hommes riches. Et pas Bisso et Zalakate. Parce qu'encore une fois, il faut te dire que quand on parle des riches, des vrais riches, ce sont des industriels. Donc, nous, ce Oana, pour tout ça, na kacha distraction moko kaka. Nangwana na émission oyo tolobi concentration oyo volume 1 toloba ki tango to botama kaka biso baindo to komaka na environnement na biso owana ezalaka distraction kaka. Mwana azo botama zanan mwana muki banzimbo ko betaka makasi tongo butu ba église awar sima nandaku liboso ya ndaku pembeni. Donc nanzela otambola boye makasi donc makelele leki donc mwana même o abota misika azalana tomoko boye yakopemaka yakopemisaka esprit to mémoire na ekola na environnement ya malamu eza pasi bomoni nyonso wana parce que ba devoir o bapesaka ba injonction o bapesaka ba kondi o ya biso to ba o ba dirigeaka ba mboka na biso comme bazalaka en connivence na ba missionnaire o wana siko tango bazopesa ba injonction ba devoir et pas ba dirigeant ba mboka na biso. Donc moyen ba dirigeant tango mosusu ya kosala bolamu o balingi basala ezate parce que ba dirigeant na biso pe tozaka bato moko oyo bango ba aliena. Donc biso moko toza sikoyo tolingi tobima na système owana. Or na système owana tango tokosalaka concentration tokomonaka makambo nyonso owana esika bakangela biso. Bokomonaka sikoyo esika bakangela biso ezani oyo biso tokumisaka. To bino bokumisaka. Donc esika oyo bakangela biso ezani owana. O bokumisaka owana eza sikoyo ni oyo divinité ya ba missionnaire. Matondo. Or, ce qui te zo éliminer c'est koyo distraction. C'est tout ma oyo zangatina. Pour mona kasikoyo mingi tokozalaka concentré et mingi tokokoma un peuple éveillé. Éveillé wana et kosalaka sikoyo pongi tokozwa kango lisusu pamba te lokola maladie oyo sommet ba boire que la biso kala et ko longwaka pongi wana et kokoma rechercher. Car il faut toyeba que ba missionnaire wana ba kotsa na mituna biso ba déchet ebelé. Donc quelque part pour komonaka que na mémoire na biso quelque part déchetterie isa siko biso tokanisaka que toza na kimuntu toza batu oyo lokola bango nzokande bango baza na oya bango biso pe toza na oya biso siko oya biso topesa mokongo tokumisaka ya bango tobandelaka likambo mbala ebele ba mama batata bandeko ti eza pasi tomitala totala bana na biso. Encore une fois tolongola nyusu owana ezokotsaka biso na mabe tokomonaka sikoyo tango mosusu toza na lopango esika tovandi salite eza mais kasi salite wana ezolobela biso te. C'est parce que la mémoire na biso bakotisa ba déchet ebele. Mémoire na biso et comment on dirait kaka biso il faut te vivre dans la confusion, dans le méli-mélo, en désordre. Et tout cela cause la victoire et à missionnaire et chez nous ça cause la défaite. Et tant que on peut même faire la balance, vous allez remarquer que chaque fois c'est eux qui pèsent lourd. Donc bango ba missionnaire ba zalaka lokola ba poids lourd et biso on dirait ba poids moko boyika pamba poids de coq ndenge kaka tokolo ba poids léger kotuti ça passe bandeko. Donc soki bokoki ko salaka concentration
au moins une fois na journée te bosalaka yango au moins une fois par semaine to une fois kobanda une fois par mois bandeko ekozalaka malamu puis ekosalaka ce que tozalaka bato moko baza na équilibre car le fait d'être déséquilibré cause notre chute ni wana déséquilibre wana ekomemaka biso sikoyo na liwa tobimi na nature na biso donc tokoti na nature ya bato mosusu memi biso sikoyo na liwa yango wana bokomonaka ntango mosusu toyebi ke pasi eza na maboko na biso ntango mosusu tozwi ya kolia te tozwi ya mai te pasi na pasi tolala pasi tolamuka pasi yango wana bokomona bandeko mosusu alamuki na ye kaka mais ntango azotambolaka sans espoir on dirait qu'azobengaka liwa ye moko azotambolaka mais on dirait azobenga liwa ya kaka na yo kozwanga te bandeko bozala na bokasi nyonso wana ezala na mitu na biso sikoyo na kati ya motu il faut tozala bato moko makasi parce que liwa eyaka kaka donc tobengaka liwa te biso moko tozala bato moko oyo bakotalaka liboso tozala bato moko oyo bakozalaka mokasi bandeko donc il faut tuti kozala bawe kasi tozala sikoyo balamuki bato oyo balamuka mpenza bongo na biso il faut ezala na lumière moko boye ntango tozotambolaka bokasi eza na kati na biso toyebi pasi nyonso oyo wana toza nango kasi tozala mpenza balamuki parce que soki toza mpenza balamuki tokokomaka na énergie oyo wana ekosurmonte ke baobstacle nyonso oyo tokokutanaka nango po te toza bantu toza na kimuntu donc il faut tozala bato mpenza mais na yango sikoyo tozala bato oyo baza concentré et non distrait donc concentration oyo tokobanda kosalaka concentration so tokosalaka yango eza donc important pour na construction to mpo na kotonga bomoi na biso ya sika mpe na interconnexion na oyo ezingi biso naturellement mpo yango eteyaka donc nature na biso eteyaka biso mpe inspiraka biso mpo tocréer donc soki tomoni totali mpenza eke tozomona mpenza oyo eza autour na biso toza connecté nango toza concentré tokocréeki makasi c'est ce que les artistes font na yango soki bandeko bamama batata boza concentré ntango oyo bokozalaka mpenza concentré bokoyokaka nyonso oyo ezolobaka po te mingi elobaka na libanda bokomona banzete ekolobaka bokomona mai elobaka bokomona nyonso oyo eza naturel elobaka kasi c'est parce qu'on est distrait tozotalaka kasi tozomonaka te tozotalaka kasi tozoprêter attention mingi te donc concentrons-nous sur la nature de ce qui nous range et sur ses causes complexes et ses conséquences parce que le fait de se concentrer va engendrer en nous l'éveil et le réveil. Enfin, na tango wana, vous allez vous souvenir de vous-même d'abord, d'où vous venez et de ce que vous êtes réellement et même de ce que vous étiez parce que biso toza lelo mais kasi toza la kabanani yango na tolobaki na volume 1 ya émission oyo concentration tokolobelaka tokosalaka émission moko oyo tokolobelaka banani toza penza koyo c'est qu'il faut toyeba que dans ce que nous étions c'est le vide aujourd'hui parce que biso moko tozo kipe oya biso te et comment lokola kaka vide mais seulement bandeko na biso faut toyeba que dans ce vide il y a la mémoire qui est nôtre et cette mémoire est transparente. Il suffit donc de regarder derrière et de chercher à voir. Puis vous verrez. Siko Nasima Owana, vous allez réduire les dépendances de la vie que l'on nous a forcé, la vie que l'on vous a forcé, parce que vous allez là vers votre libération. Donc, bozo kende vers libération na bino moko, tozo kende vers libération na biso moko au jour d'aujourd'hui. Donc il faut tout tala sikoyo sima toko monaka sikoyo oya biso sikoyo toko kende liboso après
parce que tant tozotala nsima biso tozomona rien te eza na kati ya mémoire oyo totiki nsima sikoyo mémoire oyo wana eza mémoire oyo etondi bobiso bakoko na biso parce que biso soki toza c'est parce que bakoko na biso bazala bakoko na biso ya yambo baza na kati ya mémoire oyo wana tozo négligé et mémoire oyo wana eza na couleur na biso eza na ba odeur c'est-à-dire solo oyo ya biso eza na kati ya mémoire oyo na bref eza na nature na biso parce qu'il faut toyeba ke oyo tokanisaka eza ya biso lelo ezalaka nde ya biso te eza ya ba missionnaire sikoyo biso il faut totala oyo ya biso moko parce que oyo toaccumula ekotisa biso na bobungi donc na tokoma bato moko perdu encore une fois moto oyo aza perdu il faut aluka astopper pe azongela nzela na ye eza lokola moto moko abimi na lopango oyo ya bango ya baboti atamboli alimweto mwana oyo wana abongi sikoyo tanga kobungaka bamisusu bakomonaka bakolokotaka ye oyo bakozwaka ye soki bakomemaka na système na bango bakokotisaka sikoyo éducation na bango epa mwana oyo wana bomoni bandeko donc il faut sikoyo kaka mwana oyo wana azongela lopango na ye oyo baboti pote na esika bazwi ye bakolakisaka ye makambo mosusu ye sikoyo akokoma kaka mwana oyo azodépendre à 1000% epa bato wana bakolukaka basala oyo balingi mpo mwana wana bazomona akoma lokola kaka produit na bango or biso sikoyo lopango na biso eza oyo ya tata kimbangu sikoyo bandeko bamama batata boyoka soni te boluka bozongela lopango na bino mpo te eza ya bino moko to tombola oyo ya biso bamur mpo to entourer lopango na biso tozala na sécurité ntango kokomaka koretrouve lopango na yo to lopango na bino bokoti na kati ya lopango bozwa kiti esika bandeko na bino bafandi boexplike bango sikoyo nyonso oyo bomonaki na esika bokendaka esika bamissionnaire bala komemaka bino boexplike epa bandeko epa bana bayeba wana tokosalaka sikoyo na bandeko biso nyonso tu oyo wana ntango bokozongaka na lopango oyo ya baboti tokokomaka sikoyo bato moko tokosalaka concentration makasi mpo na lobi na biso lobi ya bana na biso ezala malamu bobosana te ke tokendaka tozongaka tozaka bato nyonso eza ya bakoko na biso nyonso oyo wana eza naturellement eza ya bakoko na biso eza ya oyo tobengaka nzambe to mpungu tulendo matondo mpona lelo tolingaki tokabana na bino oyo eza na kati na biso matondo bandeko matondo mama tata na bilenge mpe lokola tozala bato ya solo matondo tata na biso mwinga tata mwinga matondo mpona nyonso oyo tozokabolaka na bino matondo tata mwinga mpona nyonso oyo bozosalaka tozala bato mpungu tulendo aza na kati na biso tata kimbango apesa biso susu bokasi matondo. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,